Mama, au moninga ninge na valibo. Nazali kolwa mobali nona musika. Oh nande. À côté le matin na mosali ya nzambe. Kochaka tembete. Mobali no asa. Mobali na yo asaka mobali na yo. Kasi nga nazali kolo na ye ponga na mosali ya nzambe. Nalo basikoli lo bapona mobali na yo. Te na bwakele maladi. Bon pasteur abokela. Te na soke na zanganga. Oh, on se sou. Église na mboka eza na problème à mutu. Église na mboka eza na problème ya conscience. Tata mon conscient mboka ngai mosali na nzambe na beteli yo maboko lo sambo na ngai ya mikolo na mikolo ekokisa makate sani ekokisa bi. Tende na limité. Ba commerçant moko ba ya na mboka ba ya ko sala ba église ko investir ko lia peuple congolais mbongo ko lia peuple de Dieu mbongo. Maman place na comprendre que ba sala nzamba Congo ba za mayele te. Ba za ba zoba permettre ngana lo babongo. Yo mosali na nzambe oza na conscience. Ozu église o tena makada. Lokola l'état a pesabino. Ce qui valait, ce qui peut laisser aller, article double honneur. Article là, on laisser aller. Maman, église c'est qu'on l'a kati ba kititi libanda. Bible zolo bananga on a tangi, so qu'on a un problème kota na chambre na yo chama bolongo na se belela nzambe. Siko mutu abimi na balabala azo sambela. Mitu kezo le kezo belela zando bokasa kingabwa izam limetre première tala munene na distraction o mutu tamazo sambela zo kanenge bazo belela na matoi na ye minute ya kotanga bakokitisa mutu kaka kote bango bazo sambela na 8e miri limbisanga te mama na soloba 8e miri eza ya mutu nyonso elinko loba te so mutu akitisa 8e miri na lobeli bango 8e miri eza pe yanga eza pe ya yo. Tant que nous quittons la 8e miri à foutre mbongo bien te discussion à recevoir les bandakate et bandi liboma mama na yo oko futa mbongo tout fina yo buzoma nini sotango bazolo ba muntu asa na kati ya prière osani azo yoka esa ko sambela bien ba couple beleza séparé église mutakaboli ba ngana mwasi na ngato banina tango apasi to leleli ndika to leleli kikedi to leleli nguba to leleli loko atina te lelo nzamba pamboli biso to balani to comme na bosu ebele yo ya koloba ke mwasi wana za mwasi ya vina yo te na ko panzi église ko ndima te ke ngamutu na panzi yango na ko kata bilamba bo ndimi te ke na bundi na église bolumbu siko to ko tala awa tata mo konzi mboka zui décision lobi église fana na ndengwana to ko tala bo somba lisusu ba jipi ya sika botinda lisusu bana na poto po nzambe a nzambe na nga nzambe asimoki mbangu nani akotia mabonza lini nga na moni elongi na otena kelo tia mabonza lini na comprendre eloko moko epa bamusicien chrétien ntango bozalaka bilongi mabe nzambe asalelaka bino mingi na moni bato ebele lobi nafandi na ndako nazoyoka nzembo moko na album ya nani ya papa na biso ale muloko nafandi na moni ari papa na moni etela chemise munene na moni pantalon atisi alati yango na keke pantalon afile evimbi naye ko comprendre ke elatela mabe wana babane kolata bane kosala ke nzambe asalela bango mama lelo ndenge makambo nyonso yini na mboka o ko sentir kaka
toza ko se référer kana banzemu ya kala oyoki te banzemu fait partie saison ngate seni ezongi maye kozala te mutuke kozala te nyonso kozala te banzemu nyonso bayemba kala ntango bazalaka bilobi mabe ntango balataka bachemise minene baveste minene bakupa minene lelo ezongi na comprendre que à l'époque nzambe pena banaye kosalela bango mais mpona lelo nzambe azosalela bango lisusu te batie loyenge batie bacoko mituka kitoko mbongo ebele tala ndenge bomemi biso na kufa. Très chers internautes de partout dans le monde, là où vous êtes en train de me suivre en ce moment. Moi, la votre animatrice des émissions en ligne, Sarah Dola, et dans l'émission, la monsieur Analysons tous ensemble. Lélo, on va recevoir un grand homme de Dieu, au bâtiment Boyebi, Papa l'été à Kanda, et avant on a présenté invité na mai, on peut ça merci, merci na caméraman na mai, David Omenga, na ba image à Kitoko Boye. Un grand merci à toi, mon mari Dominique, un grand merci à Amel et à mon papa Orlando de sans oublier maman Michelina Store Namoshinda, la sponsor officielle. Là, j'ai dit déjà bonjour à mon invité. Bonjour, pasteur. eza na mama moko alakaki bana na ndako ake kolukela bango ake mosala to pake koteka. Eza na papa moko alakaki mwasi na ye na bana ake mosala. Nzela oyo totambolaka ya mituka to mpe ya makolo eza na barealité ebele mingi bakutana na baaksida mingi babima kasi bazonga te. elingi koloba ete soki obimi ozongi esengeli koloba na nzambe merci po ete babima kasi bazonga te. namonaka mpe bato ebele na se na moi oyo na volonté na ye moko alobi nga lelo nakokota ndako 21h, nga lelo nakokota ndako 22h, lelo nakokota ndako 18h. akoti alali kasi nalobaka kosutuka na pongi kolamuka na tongo kozwa lokolo kokitisa na se komaka likambo ya nzambe ebele balala balamuka te. elingi koloba ete moto abatelaka eza mobele nzambe tata apambola biso. Merci beaucoup pasteur Lité Kanda. Et là je vois Yadi Roger Matondo de Paris Bambote Nayo Kiaba Hervé héritier Kiaba motema ya chéri o na peso Bambote et tout côté en actualité. Et pasteur Lité Kanda yoza mosai na nzambe tozana pasi ekomeli biso na mboka toko otia en général na monde entier na maladie ya coronavirus. Et tout le monde qui bongo mokonzi ya mboka na biso président Félix Tshisekedi asalaki discours alobaki na biso tozala na bandako tosalela confinement bato babima te baeglise te eloko moko te mais tozala na 3 points oyo tokolobela sujet lelo tokovandela mais avant tokoma wana déjà coronavirus na mboka na biso RDC discours ya président na biso ya mboka esalaki ndenge. Merci beaucoup. Omoni mboka landa zoka bolamu ya mama lopango mino na ye basalelaka ngo feti te zoba na zoba nde ese na moto amayele owelaki se kokima kasi oyokanaki na mabaku te bulangeti nanga ekoti bintekwa ndako yo bolingo esalaka mabe ekozangaka te sanduku mboka ezangaki mibeko mokonzi amonanaki nano te sanduku nzela na yo. Pourquoi nayembi loyembo wana? Félicitations na Macritonche Bilkiton nasepelaka mingi kose référé na banzemu na bango po ezalaka na bamessage ya kitoko koleka oyo ya biso ya bachrétien. Oui mama olingo lakisa nani? Mais yo za mosai na nzambe. Bien sûr naza mosai na nzambe kasi fona la esika message ezali
ngana yoka kansembu na loyengete oh naza mosali ya nzambe ya kala naza mosali ya nzambe ya lelo te faites attention mama ngani nazoloba te mais monsieur eza ya ngati kasi monsieur eza ya yo baquestion na nga nazo répondre biki toni makriton shayembi mboka soki ezangi mibeko seke mokonzi asali nini aza te mpo mibeko ezala esengeli mokonzi azala nde mibeko esali nini nasepeli na bato ya mayele ya cash ya FCC na ensemble bavandi batali te mokili eyindi du fait que mokili eyindi moyen totika bongo eza te pamba te nyonso oyo bomoni lelo eza makambo esi na sakola kala yo ngolobaka coronavirus yo sakola yango deja nalobaka yango ke eza na moma moko maladi moko ekoya ekosopana monde entier mwana moko aleka na télévision abandi kobwakilanga okoyanga noa baya poto te barata yo muto ya poto lelo kangami na ndako na likambo nini abenga na telefone a 5 bolim salobi dadi na confirme za mosali ya nzambe nzambe te wasalaka ya ye makambo ezalaka te akobanga pays développé tango atumbaka mboka na kombo ya Sodome atalaka te ke mindele basa na mboka atalaka te ke basi ya kitoko basa na mboka atalaka te ke ba musicien basa na mboka du fait ke mabele kaki mingi atumi mboka tokomi na tango ya Noé nga naza Noé na mboka o Congo mama nazalaka soki nazoleka na télévision bato bazofinganga ta mutu munene matama bato bazofinga ngai bazolobela nga n'importe quoi mama na regretaka ekomaka na ntango mosusu nazoninga nayebisa nzambe nkolo otindanga na salelo na mboka oyo mpona nini nalansa message oyo ntango nazolansa yango bato bafandi balobi moyibi tala moyibi oyo aye koluka lia bato mbongo moto abilobela ta motu munene voyou momeli diamba momeli whisky mama tango bato bazofinga nga bongo nasongi na makomi Noé tango asilisi kotonga batu selo recommandation nzambe tango asilisi kotonga masuwa abandi kobenga batu moye batu bandimela ye ezate batu bamipesi na milangwa batu bamipesi na bondumba batu bamipesi na buzoba memi na bamisicien chrétien bakotaki na buzoba ya epoke wana baboyaki koyoka kasi Noé asalaki etinda ya nzambe lelo na mboka batu baye ko confirmer balobi te lite akanda za mosali ya nzambe félicitations nano kufite o comprendre ngo bien avant bongo soko mikufela ko nga ko comprendre ngo ndenge nini tango na pesi message pour na fali pour pas handicap la merveille marabilloche na lobi bokita bo mata que ça soit des gras qui combattent fali akosani akobeta mama message ya nzambe tango ekitaka bao bakokufa bakufa bandako ekosi esika mituke pela moto lolenge esalamaki kuna na Bercy essentiel oyo eza très important message ya nzambe esa nini ekokisami bachinois babimaki parmi bagrand puissant ya monde lelo bazosibir conséquence eza na mboka moko tala mama nzambe aza moto akosaka na ye te parce que chinois akomaki fier chinois azolia memi puku ya mobesu akokanga muselekete abimisi na monoko bajeko azomimona ye aza likolo ya nyonso nzambe alobi fona bandela na Chine ntango alongwe na Chine nzambe ekokisa lisu kanda na ye wapi na Italie lokola baza na pape bango bamonaka bango nde basimi mokili lelo tosuki wapi ebandi kokota bikotela mwanza par-ci par-là kasi bakonzi lokola baza mayele
bavandi basangani balobi mpona koprotéger nation tika tokanga salle de fête tika tokanga sala bibembe tika tokanga wenze tika tokanga église na kati oyo maloba te tozongela tokovandela kaka 4 sujet wana oyo otangi wana mais bato bakanga nini bamona discours chef de l'état asalaki eza malamu ya kovanda na ndako eza malamu ya kokanga biloko wana nyonso. Oui, effectivement tokokoma kasi ya kolobezaki bango nde baza mayele elakisi ete lokola mokonzi aza mibeko fosa nini ezala kasi oui kovanda na bandako eza bien mama nga nalembi ndako tokimi maladi kasi na kati ya ndako fufa kolia eza te mai ya komela eza te mpo bakatanga mai régite oyo kofuta mai sikoyo na miniti oyo nalobi nana kufa na nzala nana kufa na maladi nakufa na nini nakokufa na nzala te funa kufa na maladi wana nakobima nakende koluka nalia soki nazwi maladi nakufi etali nga moko mama nakimi maladi nalobi moye nabima libanda eza te na kati ya ndako fo nazala na mwa provision te sikoyo provision eza te sikoyo ntango nga nakokufa bino bokoloba ni Jenny Beta napesi yo bambote en tout cas pasteur Lité ya Kanda yeyo président Charles Tambwe papa Lité ya Kanda Jenny Beta lobai nanga bi saratola mais ye papa Lité ya Kanda wana à chaque fois za soko tunye question moko et c'est félicité pourquoi lo bara finga batu mamba salité yo za musai na nzambo finga batu pona vraiment libota na nzambe na lobaka Kanda za mobaya na za musai na nzambe kasi biloko oyo bazotekela biso na balimentation na baboutique nde yango ezosala biso mabe ngai naza motu oyo soki nakutani na whisky na meli nakutani mpe na biere na nga omeli sikoyo mikolo bakangi nyonso moye na mela eza te motu ezongi no normal moye ofinga eza te. En tout cas, Jenny Beta l'industriel, là c'était pour toi. Oyoki réponse na yaza mutabimela mais en fait bakangi nyonso alors a rombeleza. Mais si pour nato européen ali non bapekisi nyonso. Faut que tout ça m'a batata mo konti mboka. Le fait que bapekisi faut que ça là. Mais yo zotambola ndenge. Moi na zotambola pona uti ko expliquer yo. Na vandi 4 jours na palais. Na senti degré ya nzalo nga na yoki na koya kokufa pamba ndo moni na signé kaka na tambola ozaloka malade nazwa maladi mena lukelo kwa kolia oui c'est très important ce qui a foufu côté na libumu na histoire eseni nazongi ndako. En tout cas merci beaucoup Lité ya Kanda to avancer na émission na biso tolobai tolobela 4 points au chef de l'état apekisaki atope bakangaki bakangi église bakangi bawenze bakangi ba salle de fête bakangi ba salle bibembe tokobanda na église parce que oza mosali na nzambe bakangi église entre temps toyebi ke il faut tosambela pour que maladie oyo ezala mosika ya mboka na biso église bakangi direction na état sénateur na nzambe. Merci beaucoup. Trouble moko ekoti na miniti oyo na mboka on a kopapolela ngo penza batu biege surtout na église ngai pasteur Lité ya Kanda na ko beta bato lolengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota hôpital boniko et komini nyango oui pona église na beti maboko na kumisi nzambe na lobi oza monene oza malamu babengi biso basali na nzambe toza bato ya double honneur toza bato ya double honneur et puis double sagesse double intelligent mama omoni nga ndenge navandi boye naza likolo ya mobali no na mosika akotelema te na mosali ya nzambe kotiaka tembe te mobali na yo azaka mobali na yo kasi nga naza likolo na ye mpo nga na mosali ya nzambe naloba sikoyo liloba mpona mobali na yo te nabwakele maladi te nalakisoke naza nganga osesu nganga boni leko yo ningosakana na ngai landa eglise na mboka eza na problème ya mutu église
église na mboka eza na problème ya conscience. Tata mokonzi ya mboka ngai mosali na nzambe na beteli yo maboko losambo na ngai ya mikolo na mikolo ekokisamaka te sani ekokisami kende na limite bacommerçant moko baya na mboka baya kosala baeglise koinvestir kolia peuple congolais mbongo kolia peuple de Dieu mbongo. Mama place na comprendre ke basala nzamba Congo baza mayele te baza bazoba permettre nga na loba bongo yo mosali na nzambe oza na conscience ozwi église otie na makadam lokola l'état apesa bino soki valeur soki pe laisser aller article double honneur te article la mo laisser aller. Mama église ekolongwa na kati bakiti ti libanda bible ezoloba na nga onga na tangi soko oza na problème kota na chambre na yo tia mabolongo na se belela nzambe siko mutu abimi na balabala azosambela mituka ezoleka ezobelela zando bokasa kingabwa izam limetre première tala munene na distraction o mutu ntango azosambela azoyoka ndenge bazobelela na matoi na ye miniti ya kotanga bakokitisa mutu kaka kote bango bazosambela na 8e miri limbisanga te mama nazoloba 8e miri eza ya mutu nyonso elingi koloba te so mutu akiti na 8e miri nalobeli bango 8e miri eza pe ya ngai eza pe ya yo ntango mutu akokita na 8e miri afuti mbongo bien te discussion na recevoir ebandaka te ebandi liboma mama na yo okofuta mbongo tufi na yo buzoma nyonso ntango bazoloba mutu aza na kati ya priere azosani azoyoka. Est-ce que ça me l'a bien? Ce sont des bêtises. Nakati église, ba couple beleza séparé, église mutakaboli ba. Nana mwasi na ngato bani na tango apasi. To laleli ndika, to laleli kikedi, to laleli nguba, to laleli lokwatina te. Lelo nzamba pamboli biso to balani to comme na bosu ebele, yo ya koloba ke mwasi wana za mwasi ya vina yo te. Nako panzi église ko ndimate ke ngamutu na panzi yango nako kata bilamba bo ndimite ke na bundi na église bolumbu na émission vérité mama lelo bane belo somona na babalabala c'est l'église église a panzi mabota église a cheba na bato belé na balabala siko to kotala awa tata mokonzi ya mboka zwi décision lobi église efana na ndengwana to kotala bosomba lisusu ba jipi ya sika botinda lisusu bana na poto po nzambe nzambe na nga nzambe asimoki mbangu nani akotia mabonza lini nga na moni elongi na ote nakelo tia mabonza lini fona mono ndenge ozoteya ndenge ozodenda baoteya na internet zoba posa mbongo yango esilaka bino te bana na nzambe mikolo nyonso baokende misala te balobi na kati ya bandako mbongo oza na posa bapesi ya mabonza mpo bazwa yango wapi ozomona ke bazosala biloko moko ya mabe mpona koinui kaka baninga mpona kosilisa baninga mbongo biloko bongo eza kitoko te bana na biso lelo na babalabala bafazer basali na nzambe mabale kabwani basali na nzambe bergigese na bafamille basali na nzambe mama oyo aboti ngai abokoli ngai amoneli nga pasi aniokwami mpo na ngai asali be mpo na lia mpo na mela lobi nango mama na moto azobundisa nga mama na moto azokombatre ngai papa na mama na bana bakabwana lelo famille eza séparé cause eza banani biloko abongo eza kitoko yango église ekangama pour du bon mama nakobeta yo nayebi so nakobeta yo nakobeta koregrete ke nga mutu nabeti yo olingomo na bolumu na ngai impoli ya mwasi impoli à partir d'aujourd'hui na yesi ko na sima tata mokonzi ya mboka église ekangama pour du bon tata pambola biso en tout cas pasteur Lité ya kanda lobi église ekangama pour du bon wana ezalaki première page tozalaki tobi toza na 4 sujet premier sujet ezalaki église mosali na nzambe ayebisi biso mpona église deuxième eza mpona basale de fête
Merci beaucoup. Nakogoloba. Trouble moko ekoti na minute on mboka. On a kopapolela ngo pensa batu bien surtout l'église. Nakobeta bato lolengana na papolo na nyati yo, nakwesi yo okota to hôpital. Maman, soki nga lelo nazobala te. Eza na makambo ebele eza na kati mpo nga lelo nabala te. Nga na mosali ya Nzambe lelo naosufri mpo nabala mpo na nini? Nabotami na famille pauvre, na mbongo te. Tala biloko ezoleka na kati ya bafamille. Tata mokonzi ya mboka oza mosali na Nzambe lolenge nga nazali moyebaka te koza mosali na Nzambe. Lelo na rappele oza mosali na Nzambe. Mama, tala makambo ezoleka na kati ya bafamille. Avant obala mwana na bango fo leka na présentation. On se présenter famille yebaka te se nini eyebi yo. Bakisaka. Après avoir landa te na pesi yo parole te. Oh. Maman zo tante ngai. Naza mosala nzama mokete na mboko yo présentation l'équipe famille yebaka te se nini eyebi yo. Ko senga facture. Yami bale osengi facture. Yami satu ko kakola facture. Ya 4 ko pesa biloko ya facture. Ya 5 ko kende na commune. Ya 6 ko kende wapi na église. Ya 7 ko kende na salle de fête. Ya 8 ko kende lit de miel. Combien? 8. Biloko wana nyonso ngana kozwa mbongo wapi? Mama, modeli libale souffranga na vie. Nani afinga ngai te? Nani akritike ngai te? Mosala Nzambe munene bwali ko bala te pona nini? Biloko bane ko kasenga na bala yango wana tata mokonza boya kata seni. Na pesi yo une semaine soki nga na bali te. Na pesi yo une semaine. Ozomona mwasi okanga munoko. On a mon accord chez la gamme motema. Eh pardon, mon père m'a fait pour nga chez motema. Na so na pesi une semaine. Pour na minute au balobi ma kamba présentation exacte. Balobi bon moté. Soit à $500 que nous pesa na famille moi si histoire ici. Balobi bon moté, bakangi de salle de fête. Ba sali bien. Salle de fête il est loin à combien? $5,000 maman salle de fête salinga boye. Na za na moi si mon aligné. Na ebi senga bi mama to suka kana na commune bi papa so na commune ke no luka mobali musu mwasi mususu ngai te ngana mwasi okana ko suka na communité na mona mabala baninga na ndenge eleka na elenge na sentiment mo ngana suka na commune exact fona ke na salle de fête bakanyango bino pe bata ba salle de fête bo comme ça ba salle de fête banda bo kabolango ba chambre salon bato bazo banda ko fukela. En tout cas, pasteur Lité à Kanda, tu connais comment la troisième sujet na biso et zalibongo ça la bonne idée. Zama yele na yemba pe mwanzi mboli wa na ndenge ba longoli makambo ngo esalinga pe bien. Komona na esilite liwaza liliwate tokomona na lisusu elongo na Yesu lolenge mboka ezokendele botama na famille pauvre kufela oyoka pasi ndenge ezalaka babotama na famille pauvre mukolo papa na nga akufaki mukolo mama na nga akufaki mukolo yaya na nga akufaki mukolo leki na nga akufaki tocheke beme na morgue kolelo nga nazolela makasi bato bakanisaki nazolela susi ya papa nazolela susi ya mama nzoka nazolela susi ya kozanga mbongo tokotongisa beuniforme tokozwa wapi lelo identité ya famille ezoyebana kaka soki moto akufi bato ya quartier bazotala bakokundela ye na cimetière nini nécropole to na Gombe. Mama bandeko na nge bele bakunda bango na système ya kunda bosana bochumolika mabele bozwi cercueil bokoti ici après 3 jours tango boya moi bomo ne bemena bino exact
yoka te na vie mama nga na vandi pembe na cimetière à Siforko bando bazalaka soki bazokende kunde bembe oyoki banzembo bazoyemba ofandaki na papa no na mama na soni ya makasi mwa otelema wana osate soki lelo boningi boyoka soni na mboka bokufela bozanga mbongo yoka calcul faut botie na bon lelo na quartier bato bakoma kotala même na cercueil tokoma siko ndenge nini même na bato ya poto akobenga mpe na telefone na autorité alo bokuna mama te bozela tinga na kosani na koya yaka lisusu batala neti oya kolakisa biso bilamba oya kolakisa biso sak ndenge oza mobali kitoko ndenge okoma kitoko na poto okendaki elongi mabe avant bakanga makambo ya basale de dei oyo ndeko moko ayepa na ngai ekoluka papa toza na buku ya lupango defisa biso $300 tokunda papa na biso aza na morke tosali boye kasi bokita bomata ebembe etikali ndenge wana tolongwe nango na morke ntina cimetière wo babétise esila moto alala mpe matanga te balobi suka 10 personnes po buzobe ekomaki na mboka oyo soki oye matanga na bango te eyaya nakufela pena papa otikala koya te tata mokonzi ya mboka alobi combien de personnes na morgue 10 personnes oyo baza très important na makambo matanga wana loyenge te na matanga un point un train etikali ndenge wana nayoka soni makasi na makambo matanga oyo na makambo kokufela surtout biso bato botami na famille ya pasi nani akokipe yo nani akotya yoka bato nyonso na quartier bazotalaka bakolela ye ndenge nini totala nanu salo bakolelela ye po eza kokufa ya suka fo alia mbongo na ye ya suka nani ayebi so moto akufa alia mbongo na ye ya suka mbongo wana tokopesa bato baza vivant te babandela ngo ata bacommerce bakende opesa ye eza kolia ya suka ce sont des bêtises bobimisa ebembe botya lisu na ndako bomona ndenge na katanaka très impoli tata pambola biso. En tout cas, pasteur était à Kanda le leza mabe makasi. Quatrième point na biso, quatrième sujet na biso ezali bakangi bawenze bato bate kaka bato mosusu baliaka na to diju mboka na biso eza ya to diju siko bakangi bawenze. Merci beaucoup. Oui, effectivement, maladie est na mboka. Ndi balobi bakanga esika nyonso etiaka entraînement ya bato lananga na bokebi bakangi mpe lisusu na babar baproblème oyo toza nango na mboka lokola eshofisisaka biso mutu na place nakende eglise esengeli nakende nanga ata na bar na vandi na zuma promisi na ngai ya malili mutu ekitaka te se nini na mboka ozomona mama toza na misala malonga te mosala nini oyo kosala lelo bakangi bawenzi tate moko atekaka mwa tombola na ye po alesa libota mama moko atekaka mwa tombola na ye po alesa libota mwana moko atekaka mwa elamba na ye po alesa libota sikoyo mutu na mutu ye moko asala choix bapekisi yo teka vanda na ndako une semaine yo moko soki nsala ekoboma yo ebomi yo soki bomoni ke nsala eleki makasi nabima nakufa na maladi yo moko osala choix nakufa na nzala to nakufa na maladi neti ngai esi nasali choix nakufa na nzala te me nakufa na maladi na ndimi nabima na ngai naluke noka kolia nazo na ngai maladi nakufa mutu na mutu ye moko asala choix na ye toza bato ato dishu neti ngai na mosala nzambe mama 4 jours apamba nakoki te naleli lokola mwana moke kande emataka te seni emati nabimi na ngai libanda oyo ekoyesala nini eya tata pambola biso. Mais si vous avez la biso taza pambola biso to boyi te to ndimi siko ba boîte na baba bakangi neti pona ba chelo kolo bala ba na to diju bango bazara abimi na buta ki aluki mbongo na tongo azongi basunga libota na ye basala wete balamba balia neti ba chet bon suka to komi na te ya suka Jésus revient bientôt
omoni makambo nyonso ozomona eza likambo ya temps de la fin ndenge toza boye toza déjà na temps de la fin ndenge toza boye toza déjà na temps ya suka mama yoka nayebisa yo omoni maladi oyo bino bozoyeba te bokanisi eye po esila te mutu na mutu zelezo na tourne okufi makambo esani esili ngonga yango bongola motema maladi ozomona eye te po esila eye na vi na biso monde entier po ezwa mutu na tour na ye zela ezwa na tour na yo kufa makambo esani esili moma yango bongola motema soko bongola motema te etali yo ndeti ngai mama mokili yango mpe nalobake tina ya na mokili nga mpe nasenga na ngango te oyo ekoyesani eya nayebi biso vérité bongo maseki ebongo 5e mpo na biso ya suka po tokite tosi sevision na biso misala bakangi donc toloba nyonso eza bloke bakode tozwaka na mpo to tokozwa te bato mosusu babimaka oyo nabimi nake nabetaka libanga kayu mpo nazwa mbongo nalesa bana akobima te bato basala babar siko bandako na biso na inga tuna mosali na nzambe tofuta ngo ndeni parce que ndenge eza boye leta alobi teke bandako tovanda ofele pendant 45 jours bar oyo etekaka masanga ekotisa mbongo efuta ndako na fin du mois sikoyo ye pendant 45 jours ateki te mbongo ya kofuta bayere na fin du mois ekoutaka wana sikoyo lokola nga naza politicien te lokola naza gouverneur te lokola naza tata mokonzi ya mboka te mutu na mutu asala shwa na ye soko omoni mpo kofanda na ndako bato kofuta lisusu mbongo te etali yo soko omoni mpo kofuta etali yo moma oyo tokomi nayembaka ngo na nzembo te boma ngai na boma yo tobomana eza moma oyo ye abomi yo yo kosala nini obomi ye histoire esili kasi nabeteli bamusicien chrétien ya kala maboka na comprendre eloko moko epa bamusicien chrétien ntango bozalaka bilongi mabe nzambe asalelaka bino mingi namoni bato ebele lobi nafandi na ndako nazoyoka nzembo moko na album ya nani ya papa na biso alemu loto navandi namoni ari papa namoni etela chemise ya monene namoni ye pantalon atisi alati yango na kete pantalon afile evimbi naye kokomprendre ke elatela mabe wana babandeki kolata bandeki kosalaka nzambe asalela bango mama lelo ndenge makambo nyonso eyini na mboka oyo kosentir kaka toza kose refere kaka na banzembo ya kala oyoki te banzembo fa partie ezongaka te seni ezongi mai ekozala te mutuka ekozala te nyonso ekozala te banzembo nyonso bayemba kala ntango bazalaka bilongi mabe ntango balataka bachemise ya minene baveste ya minene bakupa minene lelo ezongi na comprendre ke à l'époque nzambe pena bana ekosalela bango mais mpo na lelo nzambe azosalela bango lisusu te batie loyenge batie bacoko mituka kitoko mbongo ebele tala ndenge bomemi biso na kufa oyo tozokufa église na bamusicien chrétien bato baprovoke yango wana nayebi biso makambo ya solo naza paster na kati kasi naza ya buzoba te soki bakolege na nga basali buzoba yango ezofinisisa mpe na ngai tata pambola biso tokokimela wapi esika ya kokimela eza kaka moko amema ngambu nyonso na mutu na ye amema ngambu nyonso na mutu na ye kosunga bana etike baofele bavevi amema ngambu nyonso na mutu na ye tata pambola mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative please boboto eza lolenge na yo kosalisa bato eza habitude na yo koyokela bato mawe eza comportement na yo na kati ya kitunga to mpe na saki na yo ya bomama manka na kati eza te obanda yango kala eza lolenge na yo tika ete tata pambola biso. Merci beaucoup, Pasteur Lité Akanda. Tokomi na suka ya émission na biso.
et toko chité bongo te sans que o pesa bana nzambe bambote to par message à suka pour la bana nzambe nyonso o ba kolanda émission oyo ba abonné à Saratola TV passage ya pasteur Lité Akanda na mokolo mwa lelo ya mardi bana nzambe ba retenir bana nzambe bo retenir d'abord numéro de téléphone plus 243 89 78 37 à 29 des fils Masevo millionnaire jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlé na kati à Londres tie donné mouya na Italie kuna na Milan papa nazo lela na yoki na Italie kuna na Milan bino nyonso na kati ya ba palin eza na ngoma kambo yaka eza fin du monde eza tandi la faire bo supporter liwe eza pona biso nyonso awa kala te tozotika mokili fo tika la ndenge tata kila yango nyama te ndeke te fourmi te plat bandaku te ezonga zamba mbile ebota na kimia manga banzete ebota na kimia bandaku ezotyango kaka makasi ya betage ezotya kaka makasi landa tosa mibeko po owumela na mokili balobi sokola maboko pesa kaka mbote bonjour nga nazokamwa bakongolais mutu akopesa o bonjour mosusu olisi loboko monene ozolandisela ye na pakolelaki yango mutu lobi na loboko yango ekomi te esi napesi yo bonjour tosuka na bonjour namona kaka loboko monene ezokita bona kitisa ine eloko abe na litama nieti tata pambola biso. Merci beaucoup, Pasteur Lité Akanda. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et un grand merci à toi, David Dominga, derrière les caméras. Un grand merci à mon Dieu. Un grand merci à Bino, abonné à Saratola TV, à Bato Bolandara de partout. Viens à Papi Mousson au prix Nobel. Héritier qui a monté ma chérie. Un grand merci à toi. Mon oncle Oscar Leta, hyper comptable. Depuis le Chili. Un grand merci à toi. Un grand merci à mon mari, à ma famille, à ma belle famille et la génération Mingi. N'oubliez pas à liker cette vidéo et à partager cette vidéo. Viens à ma chaîne Nicole Amboka. En tout cas, un grand merci à toi mon vieux et à la prochaine émission. Au revoir. Ciao.